na biso boza donc bopasi yango mpenza na balabala kezo mutu nyonso oyo étranger akokoya na mboka na azwi ne mpe bokonzi alokoti ne na balabala mpe azwi asali makambo ne esili mais soki boza incapable botika biso bamama tozona dans le devant laissez-nous la place bozolinga otikela biso place bozomona kaka partout esika bozali kaka mibali banda biso tokotaki ana mama bilaka tozoyokaka bino mutu moko akokanisa te ke no bamama baza wana toyoka nano bango et c'est comme ça qu'on continue avec cette mauvaise politique mpona biso bamama tolandaka bino na nsima et après tout bozoteka mboka mpo bosi boteki yango mutu na kongo lelo mpo azwa pouvoir il faut azala na mwa rwandais na ye pembeni il faut mwa kamere na ye azala pembeni mwa lubero na ye azali mpona nini amatisa yako vraimen bozomona teki ezopesanga na kanda bandeko parce que makambo ya kongo ekomi kobelisa biso bamosusu batension moto azolala te soki azokanisa makambo ya mboka wana teno comment se fait-il ke mboka mobimba etonda bato mpenza mibali bambinga soki nasali lefisi ezoka wana skai ndenge nazomona boye kaka mibali akese peniele nga nayebi yo te nayebi yo très bien oyebi nga te menga nayebi yo bien namona déjà leve nga na ti makolo na nga na poto namona yo donc boza milai minene me ya lokuta bozosala eloko moko te na politiki wana bandeko bolimbisa ngai boza bandeko na ngai mibali mais bozwa makambo ya contrat sérieux parce que na modele oyo tozokende ekosimba te mboka ezokende etokoperdre mboka wana tokokoma mboka moko deja balbanisation esi esalemi tokozanga mboka na biso bamosusu nalingi na kokufa na poto te nalingi kozonga na po voilà je vous remercie. Papa Mouzali. Ouais. Non, et on a bien. C'est là, Moké, peut-être à 1 minute. J'ai compris pour le temps. Des 19 fois, na toké, ba maman misato balobaka croire. Mais façon ba maman on a ba kwa kale ba soda ba libala nda biso, ma fute. Oye biki biso. Tolinga ko ba maka musulute. Ndenge azo ba maman bo sala rien. Toza na pouvoir occupation ezo bete ezo samo ezo violer ba maman à tout moment. Biso to ko exposer binote. Ye bisante ba na photo yo toza na bango ba fika la commune mitatro. Ye bisa bango ba participer activement na kati ya combat ndenge ba Burkina bo babandaka na poto ba contribuaki na ba Burkina bo bazakuna balongi combat. Mais c'est vraiment bandi kaka biso tozokunda bituma na terrain bino boza sukuna bokomi ko corriger biso ko critiquer. Tandis que bino boko kita ate bo kuna na kabila fana na bande kuna ya tondi se belao. Okata ke terrain na ba mama na ba bula na considérer bino suso zo baba atika baba zo se pensa munoko. Ndenge matata pona zo se pensa munoko na croissance na ya azo mi contrôler. La touniona. Ala kata ke terrain point. Baso bakati internet bakati bongo internet ne mutu ko bunda. Biso ko na bakama internet. Mais oui, biso so ko internet biso to bien. Mais to mona ya ko to pe bango to plati bango to la civil. Yoka, ça. Bilo ko to ko makati internet. Yoka na bisa. Internet ne ko bunda. Mais voilà vraiment amoni to kama ami. Yoka na bisa yo. Omoni Ségolène Royal perdra à la première femme présidente. Il y a Parlement français à cause il y a tweet moko dans Internet. Et là, l'Isaïo a dit l'importance. Moi, je n'ai pas besoin de connaître l'importance de ceux qui parlent pour parler, ils comprennent rien de la politique populaire. Moi, ça reçoit pouvoir dans le pouvoir. Il y a un discours. Pouvoir pas pour le moment. C'est un siècle.
Congo. Jamais. Tokozwa ngo kala mingi te. Tokozwa kala mingi te. Tolobika na bisato bapeki maputa elongwe soki biso te tokeno kosauve bango aliaza pouvoir na ondenge bongo biso olata maputa biso olata bapantalon basi bazanya omona bapuselaka pepe wana kuna yo yebi makambo ezoleka oyebi nde babeta bato baoboma bato ya bino boyebi yango nakoti bakoboma bato te qui fait la foutaise. bisa ibali oyo baza kuna na poto ata 100 baya biso tokonozwa bango na aéroport tokendela bango kobunda bango na ndenge bitumba yango ezalaka oloko ofandika na internet ole ovandi na internet okoma okritike moke eloko nini ete eloko nini non biso toza na terrain tozobunda tozokufa mpe tozomona kosala ye na amusement tandiske bato oyo bino bozokritike bafai ole koso bozoyamba bango kuna bavital camere bozoyamba bango kuna bazosala baconférence bazokosa bozoyamba bango alors bino bokitike franchement oza nul parce que oyebi te ke internet moto ezotambusa mokili bino boza nil internet ekosala rien bino nde boza nil Président Mokia Président Mokia Président Mokia Président Mokia Président Mokia kofinga biso moto toza na terrain alors que biso tozopesa bino respect bana poto je croyais au moins j'ai affaire na bana poto bongo bakoprete biso main forte naza nde affaire na bana poto anene semula tondi Président Mokia Président Mokia Président Mokia Président Mokia Président Mokia Président Mokia nga mutuno na ebisi yo kokotaka na conférence oyo te soko tuninga te Président Mokia kokotaka te soko tuninga te bato baza na respecté na ebisaki yo déjà kotaka une fois par mois mais avant kota foza na ngai oyeba ndenge ezotambola bima na yo tika bango basambrouiller please président Président Mokia a félicité Bino Moussala Borosala. Bon travail na ba c'est mon difficile. Vraiment na Mokia o Borosala. DJ. Ouais. Pourquoi ce local de débat na apôtre Peniel? En qui nous sommes à débat? Nga azoluka débat na ete nga azoluka to boma kabila mon cher. Ko ya ko tianga ba distraction par te. Peniel a congolais lokolanga. Peniel aza congolais lokolanga yi. Peniel azoluka Congo ezala ko bonga. Bon, oko tianga na Peniel na likamuni. Est-ce Peniel aza rwandais? Apôtre Peniel. Yo za na problème nanga? Alors mupagano so Félix azo pumbwa ye mtasimba kabilamba azo tia biso la nina tia biso na confusion likamni so Félix Tshisekedi azo pumbwa yo simbela ke bilamba vraiment dans ce pays c'est pour la première fois apôtre Lobi Makambo Mouzadi à cette terre à Pandinière à Yoki. Ça c'est bien parce que d'habitude on va faire un débat et que dans ba maman bazali a ezali moi ba maman to tikela na ba maman baloba bo pesa ba maman maloba baloba po eza moi ba maman papa omoni baza maman oloba maintenant natala bino bosenga i parole obotala mutu bino bobetelaki maboko il n'y a pas longtemps bobetelaki Gabriel Mokia maboko mais yoka discours oya bini est-ce que boza na satisfait? Merci. Aza akilé par bino. Gabriel Mokia. Maman pardon. Batuni yote. Ba maman mu doit betelaki maboko. Ngana betelaki maboko te. To betelaki maboko te, muta betelaki maboko ye moko. Na tinaki 2000 ekomate, na tinaki 2000 ekomate. Ngana betelaki maboko. Ngana lobaki aloba botika bango pe bazobunda kuna boyoka bango to betaki maboko te mutabetaki maboko na yebi te soki na bote maboko soki moko papa nani mama elo na beaucoup musique oui président solo ba mama solo mais dans la tozoloba na ndenge babundi kuna
babundi te basali bateatre bana cité mutu babundi bango te mutu babundi nani abundaki babundi te babundi te batu na biso mama ngala oyebisa biso toza bato babimisi bango soki ndenge wana na 2011 oyebi combien oyo bakufaki combien biso tozali kotinda bambongo bakokunda suku bana ntango bakufa ebele bazokunda bibembe nayebisa bacolonel visi yo tifa paye yo tokotumba yo boye mpona nini likambo oyo bato na 2011 bana balingi babimaka baboma bango lokola basoso bakufi ebele koleka oyo kutu bakufaki na le 19 le 20 na le 21 parce que chaque fois papa Tshisekedi ntango azobana bango bana wana babino biso tosala révolution tobima na bele ya bana bazali kobima wana soki babimaka na 2011 bapesaka bango ordre bobima bolinga bomona likambo mosusu donc Tshisekedi moto afrenaka bango mama Tshisekedi akolabo afrenaka bango oyo mpe ntango babimi boye kamere alobi na bango eloko bolukaki bozwi bato babima lisusu te ozomona mais kamere akolabo arwande oyo bafoki babimisaki kameme bato babimaki na ordre ya nani na ordre ya bango na baordre na bango te mama babimaki na ordre na bango te bana poto mutu balamukisi yango bakataki etere ezali kuna bango basali quelque chose ni bana poto no ni bokala ibo bango kuna mutu bape batololi na bato boli kozwa crédit babiloko bino bosali te na kota bosali komongo tika osala mamu na distance tika babiloko na bino lokuta apanga bana yo peut-être ozala abona na États-Unis mais biso yo yebi musala ko bato bosali moko te tika kokota bango kuna basali musala poko ndima crédit na bato il faut qu'on dise la crédit à ma bino de la main ou alors on vous a dit la crédit à ma tête comment on va dire on va aller rien papa ndi wala batololi na bato ba bino ko bandi ko kubanda kala ke no ba lingi ko wana ya ba ko ba ko tamu te faut qu'on dise ma bato arenisaki combien de personnes on dit ma bato ko ngira bino bandi ma bino je ne discute pas des avis avec bon boyoka siko boyoka président Mouya na caisse na ye président Mouya na caisse na aza na combien pour Gabriel Moki a 150 000 pour babimisa bato babenga Kabila président Moki Mouya aza na combien na caisse azawa azate Mami mama kaka ndenge utolo mama bomwante oyebiko bato oyo bakosutuka basi bakotelema ouais nazoka tuka bosutuki mwati na olobi mais oyokaki président Moki ndenge alobaki ndenge azwaka bamanda epa na nga te nga natindaka mbongwa lobi ozalaki te eza likambo bapaster te mama bopesanga na adresse yango bopesanga adresse place eyali bapaster oyo bangindaka bapaster ya bescro biso oyo bato ya normal nana opesa mbongo biso ozwaka mbongo ya mosala biso moto osala te kasi bandimi bapesaka bango baza na baescro balingaka bango bapaster oyo baviolaka bango bango bayibaka bango nde bapesaka bango mbo biso toza baviolere te toza miyibi te bapesa biso ndeni
une femme en tête du pays. Bokomona. Mais bino lelo a toza na forum mo lobi onini. Tozali awa. Kasi camarade na bino aza koteka madesu na Goma mwasi ya Kabila azolinga koma présidente. Yete. Toali a bongo tukuka. Parce que ba mibali ya ba bino ba congolais ya ba pasteur. Lelo so Congo to kufa ata pasteur moko ata sali kambu moko te. Ah, mama atanga pe bondiminga te. Nga bozondima nga te na makambo tu nazosala vraiment. Natindaka mbongo natindaka biloko. Oke wapi? Olingo kufa pa bonene. Otiki biso. Ne va pas te suicider s'il te plaît. Olingo que se suicider? Musadi, André, dormi, hein? Yango yo. André, pétition signée à l'île, oui. Pétition signée à signer. La bagage là, j'ai gagné. Pétition bambongo, tolobi makamambongo. Yebe parfait munoko ya pamba. Kaka nani na yeko la musaka batu ba désert to vandaka abu. Mais Dieu le vit la lokalana Tshisekedi. Oh yo moko pesaka témoignage moko na zako salo délivrance lo biso bango ba pumbo yo za otika na bilamba. Bongo. Balobi mbongo. Makamune se kendeke fo mbongo. Yemta apesa délivrance ke soki Félix azo pumbo yemta simba na bilamba. Na nini na abala cuisine nanga. Alors, aza kuna mbongo ebimaki bokanisa te eza blague. Ba congolais kaka wana. Mbongo ya pastel, mbongo oya kese na yo na église eza wapi? Mais église eza ya kolo. Soki lelo oyo yo lingi ke ba affiche ngai tozana bandeko bazana ba. Eza likambo ya nini? Askokaki mbongo église, non? Na kati église na yo soko tali kaka ba congolais. On a fait tiele bazana ba muti. Maman, omoni pour ne rien au monde na ndimaka jamais mutu akoza midi dans Zambé. Qui suis-je pour avoir une église? L'église appartient à Jésus-Christ. Dans une église, sentinelle, un messager qui a colo au Zambé. Non, mais l'église a qualité. Pour aller église dans la terre, chaque année, tout ça la bilan. Mais ils congolais. Non, ils pas congolais. Mindele ba mebele bino évangile voyez awa bote ba congolais. Ça c'est ton non raisonnement à toi. Mais biso le travail bon côté. Oka wana ezokufa ba congolais bocha bandimi bandimi bacha tango bocha bandimi te parce que tozana kati ya budu ya Congo tozana bana mbuluzi o balobi ke bo paso la Bible bondi me bana mbuluzi oyo bayaka kuna bana mwana moko ba grand collaborateur bino mwanda na parlement donc bino mo bimisa pe combien damaziko bana mbuluzi bo bimisa pe bo vous voulez nous critiquer mais comme mbongo église ngo yo kanzi batu assemble la sumingi na poto na babiloko ebele o ezole batu mingi bafana évangile ba côté ya biso bino awa boya ba église na bino kaka ba congolais bote ya ba mindele pale kwa mboka bovandi baya kotela ka bino badimi bote ya mindele bote ya rabiso ti bote ya rapona dimi te tozote ya rapona dimi te sote ya pona dimi za malheur Dieu ne nous a pas appelé. Siko président na kimi pona ne ko mama cotisation bo siko bolobi muna mtacha combien? Papa décider ko bandana nous na plénière yem tabandai ko luba. Non, problème est que mais ngana loba yango. Ngana za millionnaire te pona bwaka mbongo na ngani bali. Donc place au mbongo na ngeke ne pona yeba. OK. C'est là que nous avons na kimbanseke. Oui, c'est là na maman toyokana. Papa Didier azana na proverbe 30 azana Angleterre. Bandeko ya DCUK. Balia ba mbongo to sala ba cotisation. To lekaka to senga bango bo pesa biso bilan ya ba mbongo bazwa ba pinga basala oyo tu bango usala. Parce qu'il y a na molimo intimidation, mais restement intimidation ban sangate.
ti lelo oyo ekenda Apareko pe na IDPS balia mbongo. Apareko pe na IDPS balia mbongo ya bakongolais. nazoya lobala na apareko makambo ya dongo balia mbongo mais bazwi bambongo alobala tout ça banini tolobi ke makambo eza faux bato ate yo ozalaka kaka boye balobi n'ajoutez pas foi à tout esprit biso toza génération sacrifiée totangi na badifficulté omoni soki lelo oyo tozwi grâce toloba français mama soki nayebi so ndenge nga na tanga omoni bamama oyo batekaka malewa baoteka bale mosusu bamalewa ti ba 21h bamwinda wana omona na ye na silabisi nanga abi mama esoko otikela ndenge atiki alia bomango wana komi nini na komi nini wana na njili oza mwana changu so comprendre natangi na bacondition moko difficile omoni so toloba français lelo esalanga mawa biso oza génération babana ntango bakufi mingi oyo mpe génération sacrifiée biso toza génération sacrifiée bango bakimisa bana na bango na bapoto batanga bien na bagrande université ya monde mais biso totangi na bamoyen de bord ozomona mais lelo oyo ozwika mbongo mbala moko obwakaka na ebale ebale mpo na ye eza IDPS apareko na mabele ya mboka un pasteur mpe tomona o pasteur asali boye yangana ata pasteur moko na ndenge baprésident basali eloko te ndenge mpe pasteur moko asali eloko te na congo eselemi mpena tomoni ke eloko oyo pasteur kaka makelele done bamama mpe boza na capacité parce que ngai nayebi batuti nde batravayaka zela mama omoni yo oza koatake biso mpe tokoki kosongisela bino même pièce bafemme tuti nde baza koelimine bacongolais bapolitique congolais mais bazoelimine nde bango ndenge nini eza question ya kobala te bino bafemme congolaise vous êtes de très belles femmes de charmantes femmes oza na capacité même na histoire ya bible basi peut-être badebora baseleba basala quelque chose toajanilaki babima bino mpe boza na capacité wana mais bozelaka kaka teke mibali basali rien po bino mpe bokoki kokende na bango na mama mimi alobi tout à l'heure bango systématiquement mama mimi alobi tout à l'heure alobelaki bino alobi maintenant on va s'élever parce que boza mibali te ayebi so alobi oza mbinga ozosala eloko olobi yango bien na bible oyo otangaka debora na aster bapesaka kitoko na bango mpo na patrie na bango ngale toza prêt tokataka na mbekingo mpo bino bozosala makele na biso tokoki kokondane basi te parce que basi mpo baza na congo bango wana baza kobalabala bandu wana baza mpe na capacité mpe ya koelimine bango physiquement bale bacongolais mingi babali tozonga na moto na biso toyeba tokotia combien mpo na libération ya mboka bozoloba nini Pasteur Peniel Thomas Peniel bolobi ndenge bamama bolobi combien cotisation banda toloba makambo ya cotisation ndenge lelo toza deja na kesi mbongo eza ya kovanda mais courage eza te bato balingaka kotia mbongo te ya biso komba ezaka ya maloba nanga na Peniel azotia makelele kaka église na yo epesi combien déjà lokoza mwana ntango ngai biso église na ngai moi je n'ai pas une église yango nalingi nalongola osalite wana na mutu on dirige pas comme si eza poche na yo yango ozomona mboka na biso kongo ezosimba te moi je ne dirige pas l'église comme eza poche na ngai je fais voir aux gens que l'église ezali corporation ezali ya nkolo biloko tu ifo eleka na conseil basie bofandi bosiége tobimisa bo tokosala bo tofuta bafacture bo bainstrument sonorisation ekufi tosombi bo tosalaki ndako na mobali na yo il faut kofanda bosola bosala budget okodisitake moi je décide
nazwi mbongo napesi, ça c'est l'anarchie. problème eza teke ya mbongo parce que toki tomona mama biso tomoni ya trop mutu oyo aziki masala abanga okoyela na virtuel on se connaît pas de combien bala moko tokotia combien yo yebi combien le bato apareko bayelanga babiloko wana batapareko eza style na bango wana makambo seleka leka te biso tosika moto mwasi azoba babimaka ne mbala moko makambo tu ya mbongo ekende wapi ekozala nani akogere yango foto oyeba parce balia biso bambongo ebele omoni lelo awa tokotize ya pareko dongo tamboko tokotize mais ti lelo oyo oyo eza arnaque mbongo oyo tokotina ifo toza sérieux bandibu basomalien c'est un peuple organisé bakutanaka bafandi eza teke derrière bapese na biso on se connaît pas neti nga nayebi meme mboka peut-être oyo eza te nayebi papa Didier Forme nayebi parfum nayebi bandeko mosusu nayebi papa Muya nayebi papa Muzadi peut-être bon bamosusu nayebi bango te ozomona bon toyebani ka te mbala moko tofandi ka boye tokotise ata bino moko loka yo oyebi no te papa boyebi so me biso totanganaka awa toyebi Didier ayebi toyebi mama Mimi ayebi ye papa ayebi papa André ayebi toyebi papa ayebi so bolingi conférence Thomas papa Plené yo na nini na yo bapaster na yo opia na yo te Mabilaka so bolingi esimba foto délivrer na mokambi ya conférence au parfait so to délivrer biso nyonso tokoyoka na tokotia mbongo faut to délivrer mokambi ya conférence parfait yebokaza mutu aner oyebi parfait sani azwaka bafiche makambo toolo batini na aner aza mutu aner parfait nayebisaki bishop Elise tanga bandi makambo na ya koti na komonika conseil opesi en fait, quand on dit conseil au petit Gabriel Moka. Ouais. Ayebi sango Élysée. Nabi yo côté la conférence est parfait. Carrière réussie. Et on est la guitare. Te Élysée a un problème continue à loka bango. Continue à loka bango na ba Vox Day. Ba o mona ka ba misise sa Vox Day ba loka bango na continue. Tio yo moni talata ke koti ya ba pape ese ya za pape bandoki na conférence mutu abima champion ezaka ngai ataki na bakimbangiste moko bamenasaki ngao baya obimelanga na ndako na butu ti lelo bakima na mona bango te parfait ndokino wana mibale comme na baba naye omoni papa prophète quand même omoni depo bandaka ba breaking news na yo bon so comprendre et là omoni système ça omoni ndoki belela bon bayebi ke wala ta mutamakele so avele la biso mais toso ngana makambo likonda nazo enregistrer ngwana kopanza ko kalamite masolo to sololi nazo tindika ngona nini nanga nande boswani simo kia na tu yango non mais yo moko yebi yango papa ouais kala moki ya ba discours azo finga ba mama respect ça te bolimisa omoni bango bamoni ba makila batukuna na ba Rwanda nde ba onyokola bango ya uti prison bolimisa voilà mutu dangai okite na pese conseil à côté avant côté fois tout na ranga voilà mutu dangai kanku zula biso Lambert Mende kanku akotaka Lambert Mende
Kanku aza na numéro ya Kanyama akopera na bango ndeni soko za mutu ya bato wana te. Voilà. Kanku. C'est une question quoi. Ya. En fait, Oyebi ke Kanyama yambaka nyonso, Menda yambaka Kanku nyonso, masoyo ni bobeta. Si Walesa pesi ba jobo ko na mona bango te ba ko témoigner kuno nga na pesi ba poison ba ke tchele poison. Ah, aventurier. Hein? Ntomo Peniel. Mais DJ ba de tout yo ba lobi ki yo oskoga ki hôtel mutu voiture mogo fictif et mo. Lokuta moto wana yaka zo crédit okita pesa kimbongo deux fois si ça imbongo te mon cher biso tout ya ko Lucas ko yo sisi mbongo te na pesa carnet te ozo sala ki 2500 na esa ki na ko pesa te 500 soki aleki ako démentir ka kosa ki na futi soki te na ko pesa ta même si réputation nga akosa nga makama na TV te zong sala parce que mbongo mutoki bato ebité. Mais na lobby bien, hein? Il faut les canapés, il faut que nous le macamouneng et la guisson yoko koso perdre un bon. Mais na sali mutubabete, na sali mutubabete, tunatoma penyo la royaume soba ange boni bakengela anga. Maloba malédiction sans cause et nul et sans effet. Par contre, malédiction avec cause. Obimakina mwasi ya muto, ibakelo kwa muto. Bon, na bimina mwasi abattoir. Yeme mbongo abato joaki, ezaka mabete, yasla ina muto kina. Mais muta yo siko nezo comprendre. Mutu abatu, mutu ndenge toyoka na gineza ndenge na pesili mbongo. Siko ya leki na TV alobi na escroquer place ni. Asonga na TV alobi ke akosaki ba influencer ki ba pesili reste mbongo. Eza condition c'est tout. Donc eko ça en effet pour ya kosi. Tant ya kosi akomi na faute sikoyo. Eza neti yo na longwa a na ke Paris otokutana. Oya na rendez-vous te. Est-ce que na ko en vouloir yo? Non, na longwe awa na longwe na Angleterre na longwe na Angleterre na ke na Paris to kutana na ye o fo yati na Lyon na komi na Lyon o na uta ko longwa 2 jours ngo asali sana ba ekusi DJ Zelana ezana mutu moko bakoka kete na débat penyolo ozomono o même vous avez pourquoi kimi vous avez qui m'a débatté penyela za munoko moko mais to ba mama munoko te to ba makambo cotisation penyela ya munoko asali na swai na mutute mais mosala na nzamba solo fois à préparer au contre ba maman bakei est-ce que moluka kabiso po boyoka mungonga na biso bino bozolo bate po na cotisation Peniel a compris au moins bangi moki a zobé gutu moki ayo. On a dengue monsieur bien président. Président. Fala IFN. Batunyo so tu sais que du président. Nazo ka batwa ka caméra président. Fayulu président, Bemba président. Mais Moutounyo so président. Même papa na ngamu président. Tout à l'heure, on a vu moki ayo. Kaswana kikinwa. Kimwa na chango sali. Wana za kimwa na chango. Oyebi nini? Parfait. Zelana parfait. Oyebi Peniel. Parfait, c'est la silisa. Oh, Peniel, nkosa za master na yo.
sœur na ye ayaki wana ezalaki prophète. Bon, tanga lika. Vidéo bato tout bataille on a vu mais kosa za par terre. nalobi te eza par terre omoni babiloko mosusu ko omoni proverbe 30-30 akoki kozala bato moko baza na bagénération eti baprophète miché donc tala baémission na nga nazosala na bomoko ya mboka okoremarke ke naza mpuna na kazolaka mutu te omoni babiloko neti bakasumbadesa basali yo ozokende oganye ame omema bakamera mposana ngo Vraiment. edingo olobi oganye ame edingo acontredire omona te ke osala rien ame baganya yango ndenge wana bozodisite na ame na tefe. ozo comprendre donc babiloko mosusu bato bazopima na déontologie ministérielle alors il faut baprophète miché bazala ye aza neti baprophète miché na balinie wana biso mpe toza neti baprophète miché omoni par exemple débat ya bato ya denilesi na bato ya nani mukuna le chandelier nalobi yango boza bapère mais mukuna ndenge Jésus alobaki na Pierre remets ton épée à ta place okoki kotinda bato te baya bafinga nani mpo ye alobi ke biloko bozosala eza magie boza comprendre siko image ni boza koprésente ka bino moko lobi boteyaki lobi bochange bozongi bozongisi bo alors tozonga na makambo nde ezali alors mambo yango kote mosusu baye bazofinga donc ermo biso na biso fo tobetanaka marto carole mpe eza marto Surtout que nkosi akendaka na viva la muzika na kombo avie tino baboyi ye na papa wemba. Bon, bandeko nga natiki bino me nasepeli tozali awa mpona kopartage eza bien ezala mpe cadre moko ya réflexion vraiment mpona makambo ya mboka oyo aka kolekisa lere te mais tozala mpe na objectif nini tozolanda mpona koya awa parce que oyaka soki ezaka mpona koya koparlote kaka après tout etikali mpe bongo eza vraiment malamu te tomeka koraisonne eloko nini kosala mpona ndenge nayoki ndeko apôtre alobi il faut koélever débat donc toélever débat et puis tokoma mpe na bamwa baobjectif oyo tozolanda na place oyo tozokutana ndeko legende yo moto osangisaka biso awa nayebi te projet na yo ezalaka nini te ye projet na eza bato baswana nga nde na ye na projet ya bie totia cotisation mpo tolibere mboka. Voilà. En tout cas question nga atiki bino et bon olobi nini mpo na cotisation mama te nga naza presse banda kala naloba déjà que non mais c'est tout à fait normal mpe ndenge bandeko balobi toyebani te oyebi makambo ya mbongo esenga mpe confiance moko boye mpona moto abimisa mbongo apesa moto mosusu il faut ayeba ye kasi moto abanda ozwa yango legende moto abanda ozwa nga kutu nasimbaka mbongo te legende moto abanda ozwa iko bato nyonso mpe baza na confiance epai ya ye yo moko olobi ye motu wana efoto delivre donc lokola nana aleki na délivrance te moyebi topesa mbongo eza te. Parfait. 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 Zwa liboko na yo tsima na motema landanga na sima prière oyo loba nkolo Yesu wapi yo. Parfait. Akimi ayamba Yesu ayamba Yesu polémique ekoti oyo ngezotungisa ngai vraiment parce que ezolembisa nani foi ya bato mama kalanga dilendi ti dimanche oyo nabomaki nasalaki akomi paster te mama kalanga azaka ndoki aza mosali na nzambe te il faut ozala exemple ozala pire mais yazoloba nabomaki na matete nabomaki mais mama okomi paster comment yoloba na opendele nayebi ke yo mashaka bamote nayebi ke okombata mpe bendele wana mais likambo ya mama kalanga yo fandi nyego yo moto ozalaki bouche autorisé mais baproverbe bazosala bulo baekanga bazosala bulo nga na babi yo parce que yo ozalaki bouche autorisé parce que yo somoni ke appareil kona bakandidi otia bango contre mina toyebi likambo mama kalanga yebisa ngai eske natina loba on aye na mission ya diable ou bien parce que nga franchement je suis désolé
Je ne peux pas dire que Moutoua comme un pasteur. Osoba que na boma leki nangai balobaka na boma na ye na payé na juste ki na ye na tongo na ba tutie na voiture à coupi. Et puis le loyi awa on sa ba miracle en direct na radio bende les choses Hollanda. Oh mama, ntango o sambele ngai lobi na dika ki na zu musala loba ezali lokuta. Ngana mno d'abord ezali déjà ba mensonge. Pourquoi bazolanda ba mate ya wana? Tozana période yango Bible lobi apostasie ko ya tozana tango apostasie bato bazolanda ba faux ba pasteur po nzambe yemo katindiki bango bongo tanga ngo na 2 Thessaloniciens 2:1 tina 12. Mais ko ka susuna ni penel mutulukola André zana la azola tsoba ba paquet o mutulwa o ki azara pasteur a solo. O ki zote ya batu set azote ya batu na ni set bana bazawana mosna ubendege basanganaka. Pour moi, c'est à satisfaire, mobile à satisfaire. André Azolobake, Ogi Azam, Moussel Nanzambi à solo. DJ Ebi, Ogi, très bien. Ogi souple. DJ Lobanas, Ogi, est-ce qu'Azam m'a passé? Tosto, obimisi biso déjà na débat, tozaki na mamba politique. Soko lingi makamba ba pasteur, omoni mabe na yo ngwana, ozobimisa biso na ba débat. Mabe na yo obimisi biso na débat et puis ça me décourage quoi. Na koloba combien de fois na sina lobango ce sont pas des serviteurs de Dieu na lobi yango ba pédé bango na bango ba bimaka bango na bango azali pasteur na ye azalaka pasteur ya solo yo ça sur place on peut s'arabiso ba détail même chose na ya solo te ba détail non mais et surtout ça moi ba indice mais entre lobi ke ogi za pasteur ya solo biso tona ba vidéo na ye ogi bate ya pamba ye na maps mate ya pamba yebite ba okoma basai na nzambe nzambe so akuta eloko liboso apeso parole eloko liboso nzambe so akuta na apeso parole miracle ya na parole soki parole ezate miracle uta et pas mandona mais miracle ya na parole soki yosa na parole tozo sa miracle uchwa DJ balobana tuna yo penyela za a bouche autorisée. De un an natikala ofinga na finga mututenga na bien élevé bien éduqué na finga mutute ko dénoncer ça biblique. Jésus a passé 3 ans durant en train de dénoncer les œuvres du mal. Ngala memaki ser enkosi te ser enkosi nzamba touché ya eko témoigner nkosi mutabana ba témoignage na mboko nzambe mutazo exposé nzamba sala bon soka alingi yo azo il fallait pas qu'il était en Allemagne. Bah, pegisi ya go kende te. Bah oui, bah bon, qu'il est du corona. Sur autant on a laissé carrière là par terre. On se bat avec Azo préparer les lots plein mon quotidien. Ton guide que to bungi sayo mon frère. Bah ça na nzambe na Bible yoga na ipso na Bible ça na musai na nzambe akufa na polyclinique te. Ba kufa ba martyr. Soko ndimeli nzambe ndimo kufa martyr mais faut que ba ngana ko kufa te na ngonga kaka ya nzambe. Do so ngonga nzambe ko kite. Mais pas la personne mutakufa te. Soko ye na ndaku nanga na butu na bungaka. Ndaku nanga mobimba ezaka couvert na makila Yesu ko mona ndaku nanga te. Amen. Na banzi penye la ko yebisa yo biso ne nzamba protéger biso. Mosai na nzamba solo abanga aliwa te. Mais DJ na bien mais tant aux enfants attaquer Ogi surtout 2 fois serre na à l'écané. Sur carrière na yi batutu ba bengi liko aventurier mais peut-être à zo préparer les lots plein moko go na ndenga mabe. Balobi toute arme forgée contre toi. Ça va déjà au courant que bazo menacer il faut que ça déjà police un DJ. Hier faut menacer serre na yo bien yo menacer ngai. Mutazo panza eza serre na yo bien ngai. Te ba il faut que on va quitter na ba kota makabote parce que na eti so zolo ya solo bien ya lokuta
ça ne regarde pas kende kolukango ngana kodénoncer nde awa me naboyi batémoin ya bafamille avant ser na ye aloba nga mona bandaki déjà koloba ngo do ayokanga nazoloba molimo na nzambe convaincre ya koconfirme makambo nga nayebi déjà. Et puis Dédé fois kumputu onge kobimisa ngo les 3 na 3e on les a signé à 666 moloki ke eza nango badati kaka epesamaki ndenge wana ese nga nakokopire na ndoki nga nakokopire na ndoki te. Mais pourquoi tu as dit les 3 mars na 3e ke eza nango kaka badati epesamaki tosala mpe le 7 à 7 heures nga na passe soni na kini eza nango kaka badati tant babalelaka kekontie kaka chiffre ya 3 ai 3 eza te r momo ezalaka de pointe à bando te eza nango bamasolo Peniel, nana ina kata message ni ozopesa peuple de Dieu pona kata ngo pona ina kata na lancer message ya bokabwani. Omoni tozaka na message moko oyo nazoyebisaka peuple de Dieu. Tokomi na temps de la fin. Oyo eza temps oyo Bible zoloba n'ajoutez pas foi à tout esprit. Na kolobelo romanso opesaka quelques minutes. Vas-y papa. Na loba sur les 3 catégories ya ba chrétiens. Tozana ba chrétiens oyo baza recourir ba chrétiens miracle. Please leave your message for derrière les miracles. Or Satan tasalaka miracle. Ya makasi. Quand Nzambe atindi Moïse akende pa Pharaon azwaki bâton na ye ablobi arombwaka roi. Pardon, pardon, parce que toujours quand calamité na nena to question moko bref oza mati okata liloba na ete tika mususo azote ya bakata kete likambo ya kabundi walesa lobana nuyo kokote la dijete ezali miracle ya saint ou bien ezali miracle ya likambo mususu parce que est-ce que tu as un lobelo qu'on a zolo parce que on a expliqué malamon on a fait cette réponse déjà dans la première catégorie il y a des chrétiens oyo vraiment il faut tout dire à niveau on est à première classe ils allaient des chrétiens miracles nous avons tant attendu Moïse et pas ya Pharaon pour libérer bana Israël tant wa komi azalaki na bâton aebisi aromboaka bwaki nyoke bongwamaki bâton bongwamaki nyoka c'est un miracle. Pharaon a seka Moïse abengi Jeannès na Jambres alobi boya bozwa bokwaka mpe bakane na bino babwaki mpe bakane na bango banyoka mpe bimaki nyonso wana eza nini miracle. Deuxième catégorie ya chrétien ou bien deuxième classe ezali classe oyo ya onction bato mpase na biso aza na onction ngana onction bato bazolobela bango naza na onction onction na nga nayaki nango oyoka moto azoteya alobi onction nayaki nango ezosila naza na onction je ne donne pas mon onction tala bato mingi bakoti deja zamba mpona koluka onction bayeli biso évangile wana eseleka les gens sont par terre par leurs problèmes bazosala désordre na niveau ya culte baza kokwesa bato bobolo tout ça babengi yango onction. Or onction wana eza koinfluence mokili te osoki oke mpe na monde mosusu okoti mpe na badisco omona baconcert mosusu mpe bato babandaki Michael Jackson zwa Michael Jackson ka Michael Jackson bato bazokweya donc azoyomba nzembo moto azokweya babenga yango mermerisme en français. Troisième classe oyo et influencé mokili c'est les chrétiens intelligents. Mokili ekozala influencé na miracle te po mokili banganga kisi basalaka miracle. Mokili ekozala influencé na onction te parce que bato bamédium tomoni yango Michael Jackson azobeta bato bazokweya trance kala ndenge ezalaka. Mais mokili ekozala influencé na intelligence yango moni Salomo ndoi na yo eloko oyo ebandaki kotinda bato baya kotala ye
c'était à cause de son intelligence et Wisdom. sa sagesse. Chrétien, enfant de Dieu, ministre de Dieu, yo mutozo la nangai, to le mwana nous na première classe, y a ba miracle, to le mwana deuxième classe, y a ba onction, to kota na classe ya intelligent. Intelligence n'est pas là que Bamona apôtre Paul a impacté. Babenga l'homme des épîtres. Mais Tambola na Yesu te. Atikala jamais aux l'apôtre à Jésus. Intelligence n'est pas que Moïse a comme les 5 Pentateuques. Au Babengi les 5 livres de Moïse. Il y a de Moïse. Ils ont composé Bible. À cause de l'intelligence. Intelligence, il y a un travail que Nzambe a fait plan. Oyo ba temple ya liboso temple ya Moïse oyo ezalaki construit mais temple wana ezalaka na ampleur mingi te parce que temple oyo eza na ampleur eza temple ya Salomon po elaki na intelligence mosusu peuple lelo oyo baza kolanda intelligence bato bazosala ba iPad bato bazosala ba iPhone ba Android c'est ça qui impressionne c'est ça oyo ezalaki kati ya ba Salomon. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les chrétiens sont intelligents. C'est l'onction. Mais non, l'onction, c'est esprit intelligence. Les autres textes sur l'intelligence, sur la sagesse. Il y a un impacté. Sagesse est athée. Intelligence est athée. Nous qui les avons besoin de sagesse, mais intelligence. Discours sage et intelligent. Il y a un ego attiré mon tout. Or, Jésus, nul n'a parlé comme cet homme. C'était l'intelligence. Mais si à l'université, à l'école, maître à Zalagité. Mais c'est l'intelligence qui fait la différence et non l'onction, comme certains aiment dire. Et vraiment, la soukara, Zamba Pambola, prochainement, tout ça, la mission bien, vraiment. Kitoko, tous. Tout ça, ça répondait à la première. Merci.